Lipapa ça combien? Vous avez mis lipapa yango wana. Maman pour nous bolinga comme Amélia dit tout. Papa pour le mariage. Service traité de conseil à la providence. Dans la canaka on apprend tous les jours. Maman et kasima papa ne nefse ga papa fait. Akete ki chasa te papa yaki mama. Parce que moi bilo ba tindera kinga. Ngapena sali na yelio. Zomi kumbo yo baba baba sambela kuna ba masumo ko elaba. Ozi mikumba olo pesi no ma pasteur. Ma pasteur sa nini alia na ebo. Ma pasteur yo kanga nango yete. Pour mbala décorer qui on a un mbala ma pasteur te. Mbala ba sali kisi azana ya ma pasteur te. Ah, mais c'est maintenant ambitieux, hein? C'est maintenant ambitieux au rythme du pays. Bonne. Bon, c'est maintenant ambitieux pour notre Kenya. Oh, mon frère, mais il y a des gens qui ont vraiment mon tapote. Bah, c'est les bons qui parlent mon tapote, mon texte. Non, mon petit. N'a rien à mettre pour mon tapote. Le bon ça un bloc à bio. Il y a mon bloc à produits chimiques. Eh. Oh, maman, il y a des gens qui ont fait mon texte. C'est les bons qui parlent. Tout le temps, bango. Ici. Ah, bah, prix. Les fois là, c'est mon job. Quand je me avimba, on a la main nimbi. On a la main fou, quoi. On a ce mon job. Il y a mon araki. Avant, c'est un peu bébé, bébé, ouais. Et t'as un double. Bitoy, au moins Bitoy. Bitoy, ouais. Mais nous sommes habitués, chérie. Quand ma toy, chez ma toy, au bout de la coupe ma balle. Si, si. Ma toy, au bout de la coupe ma balle, coupe ma balle. On va te voter quand on va. Après ce moment, on va te faire un biscuit de place dans le Habitué, moi. Nous sommes habitués, chérie. Nous sommes super amis, mais nous sommes habitués. Donc, nous sommes les bons. Simbi, oh, les bons, nous sommes même. Wenza libongo ko fumbo omoni fumbo ouais fumbo ya mona ti na moni ta ta tourner pour moi fumbo fumbo ya frère mo toko somba to gele yako na fumbo ko me ente ya no so service somoni bateka tena banyoka bon na basene no mona bateka tena banyoka ela banyoka bambe ba ko nyeso to ba c'est kufa quoi. Yaba moi. Nyoka moi. Oui. Yaba moi. Matumul pongo metutu a retourner boyer, ce qu'on est dans le thème boyer na so. J'étais là au so ba simple, kena ke tunya. Na so ba, a mo ne tutu mo place so. Na ok, kuna so mbise belete mwana, yo mwana ngamu pa bien ndeni. Chérie, si vous n'avez pas le soir, on va la musique, non? Si, on nous en a. Bon, on dit. Bon, va bien.
policier pas lingo tika moi bana te. Ah là 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 là. Azota mi là que vous policier ta ban. Ouais, nous sommes bien passés hein. Ah, on va faire ça, on va faire une épisode à Pétion. On va faire 1000 fois maintenant. On va faire nous snacker dans le CV. Nagoya. Ubakia mzuri eh? Mimi nitakuya leo tuko mercredi. Nitapita hapa samedi. Utakuwa hapa? Samedi ndako. Nitakutafuta? Okay. Bakia mzuri eh? Ndio, asante sana. Ça va peut-être moi 500 doit on souhaiter hein. Ah bah 500 zana. Bon. Ouais, non, gentil ouais. Bon quand même, na mbongo mingi te ba 500. Yo ndengeni, yo mongo penza, yo mongo pona za boye. Ata boka dépasse ra boye te. Ni pas pesa combien? Yekuto ya kamera na. Zo 2000 ali papa yangu wana. Kamera na papa masa. Asumba li papa, bino bozi 500. Tutana 500. 500 morezangi. Pesa 500 mo. Allez, bonsoir. Mais rien à bon. Tu bien voyez bien dans un peu ça rabinote. Bien voyez bien là, bien la rabinote. Si on a un mois, un peu ça rabino. Bien voyez bien. Mon soda. Soda je quand 1000 eh. Ngaza njoli kuna falia mapa kwa soda na pia kwa. Tutundongo tema boya. Lukwa nani muzali ni mfumo. Asemba ni ni la sobi verne. Panzo va pas de la tête. C'est le yao chamba. Mais fumo tana magaza kitambo tokosa mati. Yo moni fumbo ala. Na moni fumo. Sumba mama. Just kono bar o sana boya. Matungu. Matungu kabisa matungu la denge. Matungu la denge. Matungu la denge. Não fumo na mão aqui. Tá muito na misi Christian sogina yeye tá. Como pata suma misi na baba ali. Yeye wana lati vareza ya Congo. Amoni biso tetu. Sasa amoni ba mais. Omo atemona. Donc il y a une des fois qui n'est plus loin là-bas. Merde, comme ça papa. Maman va bien. Il y a une ah tu quoi. Kuna kasongia bro, o izaka ba détail ah ba détail. On peut pas gagner na kati. On peut gagner na kati ba seli ba itika. Ba kati ba. Siko na zambo yo na kesu kuna ba potopoto. Mo iti ana suki na na. Mo ita. Shawling you fumwa. Ba yebisa bi papa ngabi inga kinda kuseto hapa ni tulo mwana onde. Papa batuninga. Iyo tiki papa mikole benga biti. Tuzaka na papa. Natika papa mikole benga tiki ndani. Tuzaka na papa. No papa muta video ta. Tuzaka na papa. Tala ngbangola frère. Namuna ifumbo ati. Namuna maman ata fumbo. C'est le bosso on dirait. On a kiamba hein. Quelque part par ici hein. Yeah, maman. Tu vas vite, hein? Non, oui, mais quand déjà. Attends. Je dans le fond, on a.
Tamina mobile. Tamina mobile. Eh, tutu. Na pambola me. Omo mama psote ko hana. Mama oteke eh? Lakini naposa kusema na vile kote. Alika mama manda bite mama na soma. Na bite. Na kosa mama boye tutu. Asali ka jese na sonye kaka. Matungulu na ndembi. Na pese mbongo koka. Obe na ngani? Asimi na liboko abinzamba pambolo kuma lokola ngai. Munda mbangie eh? Na nzamba pambolo kuma lokola ngai. Merci maman. Andele ndaka nini? Kwa naona soma quelque part. Choma fanatique na mwa kutene wana. Abina lela o mabina vana na Holland. Okay. Ndina sepeni na monde na lela o mabe mabenya. Tutu kwa mwa kitoko bona soma. Na soma en côté. Kwa na soma 4. Kwa ngana bangala. Encore fumba ona somi utimbanda ke. Fumu peza utimbanda kapena na okilanga. Soki ulia bien penza. Mais c'est quoi? C'est quoi ma terre? Hein? Non, c'est une zomba. Parce que tu as ma colo, tu as mon amour à Kwanga. Il peut pouvoir me battre de ta main. Si. C'est quoi, chérie? Mon amour a sumbé les papas. On a eu les camounis. C'est un sumbé les papas. Papa, batanga kinga na uti prison. Na maman. Ngebe uti pozo sakini oto temena bisoka wana bakangi bisoka ka bakena biso na papa te. Makolongo. Sumbela ka. Ukonga bien te. Ndanga umukonga nti kauchwa na. Yokonga ngala lima. Oyo mote to. Si ote. Choma mate sa goma Namunyo. Oh, bandunda ya frais. Vrai ndunda. Omona bito ya miki bio. Ebo bito na ndenge mamsera mamembe yango tutwa. Papa achila tutukisi yango na ebita. Soka toyeka ko. Mosa ngolubat. Nasumba nini? Tala mboma. Onete. Tama manyo oso ozusko tekali. Okike sala. Obike misi ngala na kwanga. Mitela kwanga na. Na otala tukongo mapona lingabe onyemi yango misi na obimisi mafuta. Otala kwanga. Non, moi, tu es comme est-ce que la musique, moi, comme moi, c'est pas non, mais ça caoutchouc. Hein, chérie? La musique, on a la carte vraiment, mais est-ce qu'on a la carte pour notre côté à côté? Vraiment musique. Tu as un panjou, on a mis quoi, on a ma voiture, yo. Je vais quoi, on a comme on a la lingana, il y a caoutchouc, on a pas dit quoi, on a la lingana. Très bien. Tu as un panjou, y a monté? Ouais, bien. Na gauche, kuna. Yangote. On a formé lango, hein? Eza ko ngabangala. OK. Pour biko ngabakungo eza ko ngabangala peza. Bien sûr. Osko ngaje eza ko ngabangala. Est-ce que on a bien? Konde za boye. Naki ola melo fumba on a expliqué nan ba mama. Ndenge na yebise ki bango na émission na ke bambisi oyo. Ba yebise nga te fu bandeka émission poto okaki bien te. Est-ce que ba mbisi oyo o ba lia ko ne ba tshela bango. Ba bebisi la ba mabale ka ba mbisi oyo. Donc na so mbisi boye, na la sabon ninga na auto so mbisi na ngai. Eza to za mobile za Kishasa atango mata matina mbisi yo kasamba ke na so ma aso mbisi zo ka ba tindela ngo euti. Euti esika ya mabe. Ya wasu na zo ngana no boye. Na kende ko continuer na ninga ko vanda. Na ko continuer na ninga ko vanda na expliquer ba mama nga, ba mama pour le mariage. O ba ina ke émission na bango. Neto tokutana bimameli na lelo mabina vana na Holanda. Na bino pena lelo mabengo pena linga bino. Tala kwa na droit. Yangote. Non. Yango ne kangeli nango. Biko ngope kitoko to tuna zango kaka. Na muna ngwa ya bien. Na ko tukana 1000, ko ba pesa na muna ngwa ya bien. Ayi zara. Ya ko pesa ça. Na muna ngwa ya bien. Na muna ngwa ya on vous appelle. Non mais quand on peut on ne sait jamais. Il faut essayer. Il faut essayer. Azoye maman. Tu t'as télémé. Azoye hein. Pour qu'il y ait le côté de bengi. Parce qu'on va capable. Ça quoi mais. Est-ce que tu maman? Bateke. Bateke. Oh bateke ba comment? Bateke ba tabandundu.
Bon, ça, mais c'est encore un peu en bas, on va. Nga dinga aussi, nga dinga kufonga bamnala bana. Mais ça fait bien qu'on va bateke. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a biso mieux surtout. Tout on s'en souhaite. Ah bon, c'est le fait de ne pas bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils ont très bien. Donc, il y a un nouveau bal. Il y a un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un moto qui est 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Allô, bonjour, les Kalamba, qui m'a dit que maman, eh, oui, maman, maman, n'a pas passé un peu de aïe, la CP, ma casse, n'a retrouvé. Puis moi, qui m'a moi, sans soutien, ça la personne qui a voté bébé, bah, il va pas y aller là. Comme ça, pourquoi le mariage, bah, il va il y a une YouTube, là, nous sommes en France, comment on a la CP, la macasse, tant on va confier la vie, le message, la vie, le WhatsApp, on a tout le temps saturé, le message en tout cas, la CP, la vie, merci beaucoup. Mais puis, il y a une émission qui na saki na Congo na mois de janvier na zone qui na mois de février na zone qui Paris là les autres aux mercredi tous le qui a le combien le 25 tous le 28 mars hein le 28 mars je crois comme ça mois de mars mois de la femme quand on a vu que journée de la femme ils ont la carte pour le 8 mars mais les gars Congo hein quand Congo comme ça que tout le mois de mars c'est comme un mois de la femme pour tout ça tout profiter de baka makambo ya ba maman. Dès que vous avez émission pour le mariage, vous avez étiqueté par la biso, vous avez mais comme on dit qu'on apprend tous les jours, même Nicole va la carte maman Eliane, même comme nous le bagage on n'a pas les rapports à la terre. Et après la biso on apprend tous les jours conseil il faut que alors on a dit merci na CP makasi. Na eko so na bino tant on a zaki en mois de février, na ce qui bino émission mon connaît ça bino que pour le mariage des arabes makamu na lota balabala c'est du vrai c'est du vécu na le makamu oyo eza ya solo. Donc on a makamu eza ya solo. Tant on tambola ka boete on a monika bituma na baba na finale na biso makamu eza ya solo. Makamu oyo na eko mwana kati ya mboka na biso ko oyo ngana moni mwana bisa bino. Na ce qui émission moko la fois passée na mois de février na ebisi bino na expliquer bino que ba mibali ndenge ba na Congo ba mibali ba na Congo ba chéri na biso apoto ndenge ba na Congo ndenge ba yaka kolinga ba jeune fille nde ba vana ba na ba flat nde ba jeune fille ba sala ba zakalaka nde ba sala ba kita mata ainsi de suite boyebi ndenge na sola kango na Nancy boyebi ndenge to sola ndenge Nancy afungolela ka biso alimbola ka vraiment asela vraiment ba dessin sur ça. Alors na expliquer ki bino ndenge nini mibali soki baye awa na lobi ke ba mbisi oyo boliaka euta Congo mobali ayaki vacances ntango azonga Congo azonga poto omona mobali aye na maboke
mais ba tebele ba réclamer ba biki maman nitu to yoki malamu te na mo ba commenter rebelle maman tozo yoka te faut comprendre que monsieur Salamina Kinshasa na vanda kina libanda kuna ko ana na sala na kata na salon monsieur Salamina libanda makeleza ki makasi je me suis pas rendu compte que makeleza ki makasi yo bon que makeleza koti makasi mais monsieur qui n'a voulu makasi ce qui fait que boyo qui bien c'est tout à fait normal mais là sikoyo nazo sala bino sous émission donc je reprends toujours les mêmes émissions na bandeli yango lisusu na bandeli yango parce que bona la livre les bino lisusu pour ka sou ko ka mo sou bien parce que la fois passée na sala ki mo ngana sala ki mo te mais faut na bandeli qui ya makelele alors na ko répondre mo lisusu nza ndenge ezaki tant bashika poto bayaka awa tant akomi akayi mwa bebe na ye moboya mwa bebe donc bebe ya mwa mwase ya kitoko bien ki bebe ngape na bebe na kutana kisinjwa bina yuza ka ngo ngape na za bebe ne bonga na bebe papa ni tuko bozonde ngape na za bebe na ndenge na nga ba ko zoma ba certificate mo ba petit fi wana tant azui avant de na flat ayi ko tonga flat quand c'est komi ya commission ya mwa petit fi o ya kozwa donc tant yo ozonga na poto avandi mukanga te ifona kita lisusu ifona kende kin oyebiki musale sila kite oyebiki bazoyi babiso basima oyebiki eseki boye kiteki boye mataki boye zokande lokuta wana bino pe ba mama nzambi ba mama poni kopoza sage te na moni mutu mwa komelinga bisinga o mama ni tunde miyo zole ebele boye yo mutu za na poto ole bio ebele kwa tashisa mo na ngamo kanto yo sikisinga ba ngo sikisinga ebo gamusinga mo na ba bilo nga mona sobi na zule na nzala libumu na ngai ye mo libumu ki pa poto te ka pe e ko za pe na poto na lomo oliate na sepe na bio ya ko le ba bio a mo ne mo ya ko na mama ile ba mama je vais ngule sana ba mama bilo ko ba mama ko bino bolinga kama meli ya tout pour le mariage service traité de conseil à Providence na zala kana ka ona bino on apprend tous les jours na wota mo na Congo na zomo na makambo ebele yongo mo pe na partager on a bien ko bino pe ba mama bo fungo na maele soki omoni papa ye na Congo azongi ayena biloko boye mama ko zwa te ko lia te soki omoni ke papa kiteki na Congo awa azongi Paris ayena biloko mama bana ndoko na mozo tala ma ko zwa te émission na ka ndenge na sala ki yango bongo eza mama na mama abengaki nga mama Brigitte na pesa nom de famille la pesa ka famille na ye mama Brigitte pesa ki mama ile ani tu makambo le mine émission za makwasolo e komela makambo ba mbisi so moi mobile azumi na poto na ye na mafuta o mafuta yo eza bien penza mo mafuta yo mafuta na moti na ngo kine be mo na tata mo na biso mo boye ni mtateka ba mafuta uta kama baza ile mafuta bien penza olambela ya ngo mobile aye jambo ikusa na aba tuko mona ba mwango ni ko za mfika te paro mobile aye ba mwamba moni mwambo ya bino moni mwambo ya poto onde ba cheso ba mwambe milangi wana biloko koma boyo ba cancer faut besoin kolia ba mwamba oyo na chama tana mesa ba mwamba yango na uti na mokini yo wana na lo lendo nyeso allo oyebite mama tikana na uti papa uteki shasa te na fier na support uteki shasa ndio zaki na papa mo na shasa sikazaki oyebite papa uteki shasa tikana no mafuta papa elinga ekanga na munoko te mafuta mo kitoko ebo ba mwamba na to yakala na kini ebo ba mwamba mse to yakala tato papa ena mwamba ausa mwamba na kini moite papa ena mwamba wana watu mtatindenga kaseme kinanga te ekuzi na wana mtatindela kinga ngoya mama na ana mfumbwa te fumbwa peza ya frais uti peza Congo ye papa tango ayena liboka mfumbwa pe yango ayendo mfumbwa pe moni mfumbwa oyo za ya frais penza kasite sebe kino mtatinde lo fumbwa yo wana osepeli mbisi ako yo lingaka nini olingaka nzombo po mfumbwa kendaka bina nzombo mbisi yango kuta Kinshasa abina yelo kutu na ndembi omoni ndembi peza ya kini yango peza na memelo na yelo ndembi peza ya kini na yelo na ndembi na yelo na kwanga uti kini kwanga kitongo ya pembe mama biloko mutapia bukie oya biloko na maboko mibale tango biloko na maboko mibale osambo po sambeli te yo wana okamati biloko ata mpeso osambeli otango mosusu po mo osambeli boye esimbi pete ozwi biloko mfumbwa olie ozwi mbisi olie ozwi oyo nguba olambi
nzokande epai biloko okuti yo oyebi te eloba ata mwana onansi yo omonika yango ona mesa estce banzela nzela bango elekaki yo oyebi te onazo biso na mama posala très attention biloko oyo ebomi mabala ebele biloko oyo ebomi mabala ebele komona mama tina toza na papa ene to na kisasa boye toza na papa awa biloko mobali nanga aliaka na tika motu mosu alamba ngo te ata bomona nde towana nansi alamba bandunda c'est ma fille mais comment ça s'appelle Bambia Babaka, don't trust anyone, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Nga lambe la mobile nga moko na lambi na servir à lui. Mais tu l'obité que chaque fois mobile que tu cherches ça, il faut que maintenant moi sinaye les appels bon mais l'homme prudent va le mal de loin. Ce comme mon papa a commis moi a quitté Kinshasa. Moi prochaine fois qu'il a surtout monté mais comme moto ba baby si déjà ba mbisi ba maman bout que kolia ba mbisi o mibali ba yaka nango kende na château rouge soma mbisi na yo kende partout est-ce exotique ezali maman kende soma mbisi exotique yaka ko lamba ko landa biloko te makambo zo komela bino mabala yango makambo zo komela mabala makambo bolia o kudia kusabalala yo yebe bupa e utite biloko nyonso moni mobile no ye nango mobile na yo zo ba semi kilo mutu atini yango te ba cousine na internet bato batini yango zo ba fioti ya Kinshasa ata za fioti ko ba mibali mutu aza na Kinshasa na mwasi kuto ana aza jeune et na poto na mwasi jeune a kuto ko zo ya mkolo ko le mutu aza na ndako oyo kuto aza na jeune mais ayi ko za makambo te yona kena mkolo mama basi baza mayele ebele mutu na mutu na mayele na mutu so saka ngolo na so ka ndenge na kanga pona ngolo na yako mabien eloba na mkolo kangela te kangela de posimba bien libale za bitumba c'est la guerre libale za bitumba so za mobale ana ba makango koto ba obenda eloko liboso prière mais attends ça la prière il faut ba koza soin ya mobale ya moponzambe akita te po ya kolamba mobale na yo nzambe akita po ya ko servir mobale na ote et puis même na ba kamunye surtout au moins si ba tante au mobile za na vis-à-vis à moi si ce n'est pas Dieu qui va le faire nzambe mutako sala ngote yo za ba obligation na yo vis-à-vis à moi c'est na makamno oyo faut ça yango nazo kebisa bino ba mama biloko loko so ko mabiso te ba mama na loko so ko mabiso te biloko so ko ba mabala nde bomoni biloko na sibino biloko kako yeso ko mabala tango ye papa ye nango na ye pe mobala za innocent ayebi pe pa biloko elekaki te mais makambo ne wana kana Kinshasa asali maboke ona azala sake ya mwasi malamu moete kasi biloko ke nango ba dola bela okuna te ke nango kaka mibali pe lokwa baka pe bazaka pe baka basi baka faible o que le plus faible na bato akela ningeza basa monster mobile butaka faible makasa ka mobile baba basi ba faible détrompez-vous les hommes vous êtes trop faible bino bali ba faible makasa pour bane que moi c'est bala ko bi batie kitoi a résister à déconnecter mais mobile minute seconde ça qui a pas regretter makamini na sale komita kobenga ngala ergo ite wana na zamana mada umona umuso mweka akomna bacheka ya téléphone silencieux soka esoneka atali achebo na mupanzi Kinshasa ebengi yeba ke Kinshasa ebengi moya solola les ate yomona na proposer pour le mariage de la banque MC na biso za prendre un peu ça te MC biso za ndepona bonsa voilà pourquoi na yeko yebisa bino ko prévenir bino ko benda bino matoi o vous déjà kasa na mabala parce que libala ya passer bato ba se bele ba hotelinga ngana ya kutuna ba mo bato kuma bale salama te banda na banda msa la providence na 10 ans msa la providence na za mona 3 mariages bato ba ko pesa ba compte mais mabale salama te mais mo ngana li mais mabala pe esalami pété ya on yeko yebisa bino ba maman pour ça très attention na ba voyage ceux qui mobile ya neloko ata ene lamba esika batongi lamba na tona msana batailleur na tse belebele bakala bona photo esika batongi lamba na yo yebite akoya ko posa na lokuta pe bel batambo la bango les hommes ils mentent comme ils respirent akoya pe na likuta ka bon mona ka bote kana sana na lokuta na mutatine leo mais yebe lokwa za yebe yesu ko côté na soma ke viens moi ça bien parce que to bien mona côté maman o peut-être na bali ya ulengela nga pizza bien moni kuto pesa nga yo mo soma ka ke comment ça peut que la futa avec son bambisi boyena boy tout ça pesio pauvre innocent habite que moi ça travailler ndé na biloko wana ya na mona ndako poso ko lambi yango yo na mobile bo beba na yimu tana mopanza sanini a profiter à son mobile ndenge ba lobaki ba lobaka pela mona moto mo fa télé so o te ya mona moto azana bon moyo yo mona oyo kufela orphelin chama toy na yo ka conseil on le bini matela bazo pesa le lobini yo mona lo bakemba na ko binga mama
maman papa. Et monsieur n'a bien pour le mariage. Ensemble, suivant maman il est à Nitou, suivant les conseils de maman il est bon dans ma terre, maman il est à Nitou. Bon dans ma terre, maman il est à Nitou. Sans ça, on va dire pour le mariage. Il sait qu'il n'est pas bon qu'il doit s'abonner, mais monsieur pour le mariage. Dès qu'on a le week-end au mois de mars, dans un mois de sous un Congo, dans Outikoya, dans les sous tellement bon, maman il est tout le monde, monsieur qui tient ça négocier la capiso. Dès que ce qu'on a sisi awa nazo bima, na l'exemple libongo, na ke mutama libongo, na ke l'exemple libongo pa ba soba ba mbisi, yebisa mobile na yo soka zozo ma papa ko so mbisi, soka na libongo so mbisi, chela ngata kamera na tala ndongo so mbisi. Ota penza ki WhatsApp ezati. Webise papa chela ma WhatsApp. Nata ndongo so mbisi mo pena nga zo ka kola penza mbisi combien? 10 000 francs. Oh tena na 8 000 pesa kaka. Azui. Mafuta combien? Oh mafuta na space combien de francs? Eh. Je ne sais pas combien de francs. 3 000 francs, voilà. Ma faute à combien? Oh, 3 000 francs, maman, bosse à très attention. Ce que mon papa ou Kinshasa, aïna bakado, et ça la yabana, kozwate. Kozwate pour ya essayer de construire, ça Satan peut-être qu'on a raté donc pour aller au détruire. Et pour ce que mon que papa, à Kenda moi, maman, bolon la sert, et ça la bien moi prière le sambo pour dire que papa mon nzambe nzamba battre la pour nzambe a mon battre nzambe azan mais attends baba teli toi tu as tes obligations. Vous en avez obligation pour ya yo. Parce qu'il y a des choses que ton mari attend de toi. Il faut au salaire la moi nzamba yo kitate pour elle reçoit ça na ndako mayo. Nzamba yo kitate pour la mobile na yo. Même dans le lieu sacré, nous avons été pour y avoir nous avons pas responsabilité. Il y a eu mon tout ça ça là qui a eu. À ça ça le grâce, il y a les canaux là, on va le moins les canaux là beaucoup de temps Sahani, on va la balayer c'est grâce. Nous avons ça le parler. Le reste est écali pour un mariage, pour conserver le mariage. Maintenant c'est toi la personne. C'est ton devoir. Et comme il devoir, nous avons ça la négative pour ça dîner pour qu'un mariage n'a bien aucun il va la bien. Dans un endroit où les cas on a vu maman projet après on a vu c'est bien que biloko bozo mona oyo et bomeli libala malobi na maman naza jeune fille naza ya na yo mo musika j'ai plus de 50 ans maman naza na plus de 50 ans mais liki na makambo lobi za makambo komeli kaka ba miso le biloko et ya ki déjà na ndako na sina les trop tard on va les babe pisa ki na biloko alors qu'on a les loto ka bona bino wana pour continuer toujours pour la émission pour le mariage oh fumbo ya frère ya faut maman ya ngoya zo bo mama bala ya mobala ya kwa na mobo oh ba na be ya voyage kaka batindo na batinde nga na nani oh moni ndembio na uti na kinzo kande ye mutapesi mobali non ndembi oyo pa ute pa ndembi oyo ute mobali pa yebite eleki de gauche à droite ndembi salini ndembi na ndako OK na kasi pona lelo to siki wana ndende na bisa bino kake pona lelo mate ya maman ile ni tout le suki wana bofunga matoya bofunga matoya bofunga pena mise boza besoin vigilant funga matoya funga so ka monika biloko et puis on sera pressé que so mbala uti kinjaso ba ko funga ba bagage ba luka nini ko sera pressé na makamwa la te aina biloko na ya funguli tango funga biloko neke biloko yango papa changu na kendo ka bamata na église aussi on que ka beno pasteur ko pasteur ba sembela ya mingi moi plutôt c'est destiné pas mutona te ozana moete yo kama tata biloko kangi ka liboko moi pasteur mono gentil aussi ka biloko c'est to kangi yo na église ka yo wana na kati église maman boni maman moete boni biloko ba bien tu vas bien moete maman ekasinga papa ne na ka papa fait akete ki chasa te papa yaki mama parce que moi biloko ba tindela kinga ngapi na sali na yelio zomi kumbo yo ka baba basambela kuna ba masuko ko ela aussi mikumba oyo pesi no ma pasteur ça nini alia na ebo ma pasteur yo kanga yango yete po mbala décorer ki wana sama mbala ma pasteur te mbala basali kisi azana ya ma pasteur te na kasi pona lelo to sik na za ko lemba na ka lundi le to a mercredi yango na pourquoi bosanga ya continuité bo baki ki wana boyoka ki bien te voilà pourquoi na baki ki priorité zana na oyo na sa dona émission o mais ouais prochaine émission boté émission na sala bino na makambo o etaliza kala ha motebi zakalaha apesi mbanda eleki zakalaha ikanyisi koyo mobali na kisi koyo akolongola ndenge nini po mobali azongela leki na ye point d'interrogation on a botan on a prochaine émission nela bakake nzambi azala na bino Mungu awabariki que Dieu vous bénisse God bless you nzambi ka lusaku mabole kala ningi te émission ya wangila
les autres ça manière mbika. Nzamba nous belle chaîne ba bête. Bon, bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a biso mieux surtout. Tout nous sommes souhaité. Ah bon, c'est le fait de ne pas bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons des productions, ils sont très bien. Donc, nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.